moi petit mon amona sala ba ventir mo be na ba télé ba biloko na sala na mona le rôle biloko mo mi kemde ba tente bazo sakana donc naïbi écouté donc je sais pas mais comment ndeni yo na ye affrontement c'était quoi donc yem daluka kingai po batutu ba buleka ke Joana feza kanele ki Didier Nzongo mwana Suisse wana akaneli Didier Nzongo oyeka bo bando changer le mutu bilamba pona kana kasha betaki wana tukutuku donc yo dokaki na yebi pete soki nani soki Didier Nzongo soki nani soki avanda wapi Didier Nzongo te na yebi te soki Nzongo soki nani nga yebi te oza congolais Didier Nzongo ah bon yo wana yo mtozo ebisanga mais nga na biso Didier Nzongo donc soki ndenge nini est-ce que yé ça bima na 5 collections yé nenga zana pona yebi yé ya sika vraiment ba eza na temps ndeto bato wana ete abimisi 5 ndeti ba biloko nde na mona oyo tala biloko o ba jonga lelo ba facture tout ezali sans sol les autres tango zo kota kaka na ko batandi te ouais parce lelo parce que sol ya oyo o na depuis keba oyo tumola di oyo tumola solde ba chaka solde na se facture ya ona prix ba chaka solde azate mais obike bato ba benga nga po ba sanga ba papa Ross yo pe fotimba noko na betaki chat perdu na ye normalement faisait na likolo ya ezaki nete zo pepa neti bonsoir ba bione za chien perdu ezaki chat perdu yo mona ratila bondo te par hasard solution yango na pesi eli kofi na zongisi na kibokolo fois kene na kibonado nenga zati na che na kibokolo place kutu na kibokolo obi place yazali azolia ma de souvent basangisa na soya Zwanga bien votre émission de Nepsa no masolo kati masolo ba underground masolo e bon mama na kunda balobi ici c'est Paris aweza poto favelas de muchachalados sourianta de caliente kumeda de l'arta sauce à la poulanganda balobi chaud dedans chaud dehors chaud partout mais chaud partout ya lelo eza nini tunanga nini Ranger Smith hell mundo balobi le monde est à toi le monde est à lui tunanga nini balobi e masola tatoyo yoji Yamamoto masola tatoyo na Paris il paraît te j'étais là quoi balobi nazalaki wana weekend utako leka masolo na kati ya Paris masola yoji Yamamoto nanganda ntaba epai wapi balobi Didier Nzongo le taliban musenzi na yoji akomema bango na tukutuku akodokisa akotinda bango na kibokolo samedi eleki Didier Nzongo anyataki nye ndenge mo alobaka tuvika ntendiko kasi diata tutala epai wapi akenda koluka makambo ya yoji akutanaki sikoyo na Didier Mayabo babi Didier Mayabo mupepa sika yoji Didier Mayabo lumière à Paris Didier Mayabo kanyama ya yoji Didier Mayabo tala ebela ba titre oyo Didier Mayabo azwaki samedi wana epai wapi babi Didier Nzongo doka badokisa yo adokaki Didier Nzongo doka badokisa yo badokisaki ye yango batu ebele partout dans le monde babengaki zwanga bien favelas de muchachalados allo Paris appelle Lyon appelle Paris c'est Douglas Congo France masola kati mais ni nezoleka kuna Chacho people de Madrid abengaki papa Rolls poyeba masolo ni nezoleka kuna na Paris Alain moins babengaki WhatsApp na lobate Facebook na lobate YouTube na lobate mama na base balobi yango to salaki tout to fouiller na salika na bi bon freelance mangoi est-ce que na reçoit numéro ya Didier Mayabo comme yazali makila ba champion na kacha changu a fouiller to yekozwa Didier Mayabo ndenge zala kaka na kati ya banquette ya ona baki ke egoleka boete il faut na la kisabino mokili mobimba
bon mona mwana mobali oyo balobi garçon oyo ya fwenge tete vandila kumvuata Didi ale binselele Didi ale binselele yo yoji oyo ya yo olingo kende nango wapi balobi tembesili mais tembego sila te et puis so boy sala mokili na yo do umela kaka kote okende mais mingi votre émission de Nebsa bino favelas de muchachalados to kende ga directement to kutana na ye moko Didier Mayabo comme ça Didier Mayabo aya nanu ko expliquer biso événement wana po eza na cadre d'événement na ndenga maison mère eza na cadre d'événement wana ya samedi elekaki to ba Didier Mayabo il est qui et puis boulango ya ocha ba kao wana ezaki calculer est-ce que ça a un problème na Didier Nzongo est-ce que ça a un problème na batu babeta yoji est-ce que yépe azalaka na ba compétition ou bien à côté li eza marque nini to benga Didier Mayabo to monae ndungu richa chucha babi avion ndeke ya likolo biso toyebi opumbwa te biso toyebi olata yoji ya mamoto ndungu richa chucha Didier Mayabo nabia netika na film hymne national en direct mundela obetele fanfare bona olobake médaille na maboko Didier Mayabo lumière à Paris espoir balobi mupe pasika yoji Didier Mayabo démonstration Didier Mayabo hymne national pona yo show Didier Mayabo yana quelle surprise balobi netika na film votre émission en tout cas moi maboko pona mundele na biso en direct de Paris nasi boyo kabino moke mokili ndene ebiseki bino balobi ba Simoki Mbangu bazali bayebi makambo to beta lelo awa et puis Daddy Bigis maître son abi Daddy Bigis po boyebi likofi ya Tyson egozo na mutu oyoka pasi mais likofi ya forme so ba betu yango obela moins longtemps. Didier Mayabo, bonsoir. Bonsoir Papa Rolls, les grands journalistes. Simplement, il y aura donc tolingi to même so mukumba on va toyer na tige nde to lobaki favela to elio tige netika na film parce que na personne bonsoir. Bonsoir Papa Rolls, les grands journalistes toujours. Naleli, dwanga bien. Mkonzi la bakonzi. Nabi Didier Mayabo obi ko kembisi biso. To beti 7 jours ya recherche pour te trouver adresse na yo, to mona yo, to solola na yo et biso 7 jours. On dirait le bon mot wera une semaine, 7 jours lundi, mardi, mercredi, ti lelo une semaine et puis c'est que notre mona yo mais nangai na
na sepeli non d'abord na ndenge ondimi tokutana to me robeta moi interview pour éclaircir biso ponga bato besenga ke Didier Mayabou moi na Suisse mais na kamwe ozarano na Paris mais nangina expliquer nanu pour réseaux sociaux eza rodoka malgré notre sœur Hélène au Canada to soutenir yepé kangi masolo batu tout ba lo belango mais likambo ya Didier Mayabou o dokisi grand prêtre na yoji musenzi na yoji Didier Nzongo son excellence Didier Nzongo mokonzi ngaba Didier Nzongo le roi de yoji Didier Nzongo le roi de ngaba Didier Nzongo mbula zomi na mitanu po bandi mangana yoji olo bakadoka badokisa yo tuvika ntsendi ko diata tutala mais yo au parvenu ko dokisa na kati ya Paris na nganda ntaba oko expliquer na ezaki ndenge o kanela kiye o uti wapi na makambo Papa Rolls, merci Papa Rolls na sepeli na parole au Pessingai. Yo moko lobi ke naza mutu oyo na lukami ya trop mais ojunga ite. Donc eza problème te. Donc problème dans eza nini? Problème dans ezali que omoni ngai na Paris. Na robana na loko parce que na yebi ke mingi ba yebi nga te na Paris mais mingi pe ba yebi nga. Omoni ngai na Paris. Na vandaka awa na Paris. Na beta forme na ngai na sombaka elamba mais na mona vraiment te na ba kwa na ngai na kendaka forme na ngai ezali na palais na ngai mwasi na ngai Rit Zalu Karabanki na bana na ngai encadrement Hermore église Hermore restaurant ndenge ezalaka forme na ngai ezate pona ko take batu pona ko luka batu ko tia batu mal à l'aise kocha batu mutu pasi po yo sombela mana délire na yo ocha batu mutu pasi te donc problème ezaki nini nga souci na ngai donc na lingi il faut kimia ekota na mamba forme po idéologie ezala ndenge ya bana ntsangu toyebeli à l'époque na kachote s'il te plaît na zuma micro yo lobi kimia ezala na forme mais yo beteli mutu 3 collections ya lelo wani sikiza kimia obi ochesu moto benepela moto epela akimi na ye a petit joueur osali eke makasi niveau oyo nganda ntabe komelaki wana opelisaki moto bantabe zikaki nzuzi tabe zikaki to zikaki te tabe zikaki Didier Mayabou babi tabanasaki te lo bana ngopeti nanga John Léopard tabanasaki te pas parole sike boko ya nyata linette na ba téléphone Didier Mayabou yeyo ndene bisaki bino na fouiller vraiment na sali banquette exclusive ne balobara na zuli bino Didier Mayabou mais Didier Mayabou week-end passé toalaki na nganda ntaba et pas nzuzi na Pantin pour ici c'est Paris ba play bazalaki wana ba noko belé bazalaki wana to monika Didier Mayabou ye pas affrontement na Didier Nzongo obiso to yebi ke le roi des talibans musenzi na yoji neye mo alobaka na ko mema bango na tukutuku na ko dokisa na ko sala boy mais yo affronter mutu wana et puis o tche ba kao biso bato belé pas biso ngana zaki wana mais mokili monde entier bazolinga bayeba problème wana ya yo obimika kaboye dans le vide boum oza mutu nzamba tindaki mikolo yo
bakomo bengo babi o mopepa sika ya Yoji balobi o lumière à Paris balobi o kanyama na Yoji Didier Mayabu nga kuna bulaye mwana Suisse mais nzoka mwana ya Paris siko nanga na eba ozana problème na Didier Nzongo affrontement na okanela kiye likamnine lekaki dimanche wana nanganda ntaba ezaki nini expliquer na mokili mbayo etala biso. Merci papa Roth, la parole au Pessingaï. Donc au moni nga promesse a quitté. Na zaki pe na likamna été na yebi pe été. Tala bango tala pe Didier Nzongo. D'accord. Expliquera ayoka yo. Na yebi pe été soki nani soki Didier Nzongo soki nani soki avanda wapi. Didier Nzongo te. Na yebi te soki Nzongo soki nani nga yebi te. Oza congolais Didier Nzongo. Ah bon? Yo wana yum tozo ebisanga mais ngala biso Didier Nzongo donc soki ndenge nini. Moi petit mona mona kasala ba ventir mo be na ba télé. Ba biloko na sala na mona le rôle biloko mo mi kemde ba tente bazo sakana. Donc naïbi écouté donc je sais pas. Mais comment ndeni yo na ye affrontement c'était quoi? Donc yem ta luka kingai. Ngala utaki ndaku. Na utaki ndaku ifana ke le Bruxelles na ke sala passeport. Petit na sala passeport ifana ke jo passeport na nga eza na Bruxelles ba benga kingai. Na bisi mama grand prêtre mère Karabank Ritizalu. Na bi Ritizalu sala koli fana ke Bruxelles donc ndeza comme il a faut que jo passeport wana lobby na tongo tozonga. Ritizalu l'hôpital papa na osala koli. Yobiga ndeza la koli wana yebike Rititanga zo sala koli Karabank na bi eza grave ye mo yebi biloko ndeza la. Po ye Karabank suka. Mama sali koli a dû coller à Tchena Moutouka. Bon, maman, tout tambola. Destination c'est à Bruxelles. Tu vas ah, tu aurais Bruxelles beauté. Faut te lier à monter à bas. Et ça la biso moi genre. D'accord, papa, tu lier en wap. Attends, tu lier à pas nzuzu yobiga nzuzu mtasa la bilo kwa ndeza là. Na bi parce que ngata na terrain na moni bino ton boyer. Mais ce que pour beaucoup man affrontement. Ezaki nini? Elo ni Didier Nzongo sala kiyo. Oyo monaki ke po batutu babuleka ke Joana feza akaneleki Didier Nzongo mwana Suisse wana akaneli Didier Nzongo oyeka bo bando changer le mutu bilamba pona kana na kasha betaki wana tukutuku odo yo dokaki te ya rodoki sanga taza mwana na mama bilamba aza mwana ngaza na Paris ngana mwana Paris go na mwana ntsangu en plus to ta place mama bilambe banda ozoka modu support muneno koti susu loko musuna se ozoka bunda bitumba ba disco ba concours partout makambo wana eza ya biso to botama nango zano Didier Mayabu zana no po makambo ba kanta ya lala ba dadi bigisi ba comprendre yo za mwana changu mais Didier Nzongo alobaka e bana njili tala ndenge naza kuhimilia bana njili njili kaka te nasangisi na masina na kingasani na changu donc bana njili baolanda yo tango ridiculiser bana njili botane na ridiculiser bino njili kutu te omoni senti au petit c'est Yoji soko zwin njili kutu te changu parce que changu eza secteur na changu eza neti maluku kinkole mikondo kingasani Masina Safi, Njili, Kimbateke, Sentiro Yoji. Américain muzuri sana eh. Je marche avec des immeubles avec étages. Nabakati 4, nabakati 7 na Njili. Bana Njili. Naza ko ridiculiser binobo. Seke yo zaka na kanda wana ya Didier Nzongo beta bana changu bakao. Yango yo ene tsukule revanche. Est-ce que Didier Nzongo nenga zawana soki Didier Nzongo soki yom tozo sanga soki Nzongo na zo bakati na ko na ko ba soki nite Didier Nzongo na ebite soki Nzongo est-ce que yé ça bima na 5 collections yé nenga zawana pona yebi ye ya sika vraiment ba eza na temps de to ba to na été à 5 ndeti ba biloko nde na mona oyo tala biloko oba jonga lelo ba facture tu ezali sans sol les autres tango zo kota kaka na ko batandite ouais parce lelo parce que sol ya oyo oruna depuis keba oyo tumola di oyo tumola solde ba chaka solde na C facture ya ona prix ba chaka solde azate kaka lelo na 17 états na R vérifier logo donc lelo na 17h oh na yo code sa trésor ngando na makambo ya trésor mama facture otumula oyebike mukolo yo jipasala papa yo pasa à part Didier Nzongo makambo na mais
ozoluka ba problème bo misi ba facture keba zongsa na facture mais sikonga ngina yeba mukile linge yeba ponga na yebi nanga mais mukile linge yeba mouche nini epikaki yo po au kota en affrontement parce que yo za na Paris ngaku tu na yeba kiteke o Didier Mayabo azalaka na Paris na yeba kiteke o non lumière à Paris azalaka mupepa siga yoji kanyama na yoji nga na yeba kite jour wana rande jour so nga na yeba mouche nini o epikaki yo bon problème nanga ezali doanga bien pas parole problème nanga ezali donc nga Didier soki nzungu soki Didier nzungu na yebi ete donc nga problème ezalaki ke na kolia ntaba nanga na madame donc destination nanga ezalaki ke Bruxelles fana ke doit li passeport nanga ba benga nga fona ke zo même si madame kangisa ba koli to ke doit passeport mais avant to ke doit passeport faut to li ntaba na ki pona li ntaba nanga na pantin na tala bo Didier nzungu akomi ko humilier ngai na miso mwasi na ngai aungo betela nga soki ba nini tata ba sapatu na lokolo donc wone zaka nango ja forme za yoji na forme za bongo soko beti ba betela yo en plus devant madame nanga soka za na problème nanga fala ya yebisa nga moko abisa madame nanga yebisa mobali na yo wana yebisa mobali na yo abisa Karabank Rit Zalu moi si on a bala na mbongo femme légitime femme légitime on a bala Rit Zalu Karabank baebisi eki yebisa mobali na yo wana alongola ba griffo alati alongola ba griffo abimisi liboso wana ya yoji ya mamoto wana vraiment ata bino moko ngana olia ntabananga na yebi yote soki nani soki mutu moko boye soki petit moko bimaka na ba télé soki pendereni soki ndereni na yebi yote e koma na longola ba griffe nanga onga na sombi na mbongo nanga na sombi bilamba yo benga na longola mais les musamone ba boro ya betaki na yo betaki yo falo longola ngo po otosa hiérarchie po ya nanyo musenzi na yoji Taliban shi mukonja ngaba yo amona changu po yebilo one ko somba na ba changu wana ba pala amona ga fo longola ngo Papa Ross, et la maman côté na yoji o wapi esomba palais na ntango ezala katwana za ba venture wazo sa ba venture wazo ba théâtre na yene nga sala kawana et la maman côté nga na nouvelle collection a été 2015 pour tolo blaka 2015 zama ba 2014 été 2013 été oya zaki no za ba 2013 bilo mo na mine na rolo bate Billy ezali attends na beti mo virgina na tiki na mo Didier Nzongo à côté mais obike bato ba benga nga po ba sanga ba Papa Ross yo pe fotimba noko na betaki chat perdu na ye normalement feza na likolo ya ezaki nete zo pepa neti bonsoir babi on eza chien perdu ezaki chat perdu te yo mona ratila bondo te par hasard Papa Ross ya nga eza ya makila nga ke na toujours chat perdu ezaka na katikati ya yo ezaki na côté ya nini yo obike na boule pe mo na bi na grand boule, est-ce qu'il y a des chats perdus ou bien des chiens perdus? Il y a des chats perdus. Yewana. Catalogue et ali. Tout est à ma solo. Azo pepanase. Yazali catalogue azali. Yo jazo mone là-bas toi. Donc en tout cas, achena mukongo. Alongo la mukongo achena lisoko. Wapi kota lisoko? Wapi o azo pepa. Tuzumona la liboso. Azana sima achango liboso ai abimisi photo na ngote quoi Papa Ross nga biloko na ngana na joaki yango na mois d'avril fin na sombaki nyonso ba collection tout na sombaki na mois de mai mois d'avril na fin début mai na sombaki na mongo boy même oyo tout na soma nzela moko nyonso so tali même na fête ya ba Kardashian to kendaki ezaki avant solde to na ba Syrie ki na ba fumu milele to zaki na ba Mama Rita ye moko grand pêtre mère to zaki na ba Véro Mangoy ba Filens Mangoy tout ozalaki wana na ba Karabank grand maître mère ye grand prêtre mère ye moko ya Didier Mayabo omone Didier Nzongo te na fête chango te azalaki te ba place a bon na yebi kuté soki Didier Nzongo soki nini azana mona ekutu te na yebi kutu te niveau na ezaki wana te parce ba freelance Mangoy bazalaki ye ya rozawana siko to comprendre que Didier Nzongo a provoqué yo na a provoqué mère alinga Emilie yo
obeti bakibota o betaki to mona pena na ndenga mabete Didier Mayabou a changé 3 fois. Donc l'Isolongo Didier Mayabou a changé 3 fois. Didier Nzongo a joué bakao 3 fois. Mais ce que le long n'engo tche bakao ana babi lelo médaille zana maboko na yo au komi lumière à Paris au komi je sais pas Kanyama na yoji siko yo mambo jango donc au côté bitumbango ou bien zandeni de tout le monde se la rappelle que Didier Mayabou a frappé nini et Martis Masinda bonga mai Didier Mayabou ye quand ta ya la c'était la canta au que Didier Mayabou a vu on peut pas siga yoji ezui freelance mangoi yo ce que zandeni au côté na compétition pour ngai na tikala ko yeba Didier Mayabou te première fois na mona et puis style wana ko tambula na bilambe belé bon na coffre donc ezolo ba ko continue compétition papa Roma ngai naza mutu moko nazala déjà na makambo yango depuis bon mwana wa depuis la libuma mama tanto botama ya makila donc naza o ba yebi naza mutu teke na bimaka na loba na gang la mama forme non ba freelance mangoi ba yebi ba Cyril Kina ba yebi Fuma Milele Kanta yalala ba yebi bango tuba na ntangu ba yebi nga depuis na mboka ba yebi siko po na minicho ozana sentir parce que bakolinga pe ba botolo sentir parce que bateau tout ce que ba boulege faut ba ko sentir wana ozu pa Didier Nzongo po na minicho même ni 15 ba nzamba forme nzambe na bango ndenga lo ba ya Al-Qaïda asa déjà au courant siko bango tuba yebi ke yo ozu sentir siko bateau ba oya siko ba récupérer sentir olo ba bango papa Ross problème na ngeza nini nga sentir on a dû médaille on a dû papa Ross na nango besoin te naza na médaille wana besoin te parce que nga makambo na somba forme pour na nzoto na ngai na somba forme pour na sepesa nzoto na ngai na somba forme pour na lingara forme na banda nango banda bu mwana médaille o ba pesi ngai naza nango besoin te médaille yango papa Ross médaille nga nazo tika ngo na nango besoin te na opeso médaille yo mto aussi ma médaille au papa nga médaille forme te ngana mta forme te mais nazo somara ande na somara mais oya mobulu ya kotia bato à l'aise ya kobeta soki ne ya koluka to te naza posa médaille te oya kozwa médaille au fois na 10 collections ça n'explique mon clip mbila oke zwa Didier Nzongo pour infraction nenga takaki mère omoni mikolo ba violer basi na este ba tage sou basi na ngandantaba mbila d'accord na ngote et puis ba violence salami na Canada mokili mbimbelingi ngo sumaka mwana te donc soutien à Hélène Tobo sanité mais Didier Mayabou yeyo ndenge mo lobby donc yo makambo ngo donc on a besoin de médaille au déposer nous donc massa kimi combat pour Didier zo préparer revanche à Roya. Vraiment naroki ma combattre parce que toujours nazara en forme soka yé akutana parce que nazala nango soka ikuta yé akutana nango ezali akutana nango et pourtant azo ya fois na 10 collections ya sika parce que nazala na somi 8 donc yeta azo ya fois na 10 pour gagner soka na 10 ité akokate et puis faut la collection ya sika so za na 2016 faut za ya 2016 ezala hiver automne hiver so za ya il y a 2016 il y a printemps peu été faut zalaka ya printemps été donc ezaka ndengwana faut y ana pour gagner sinon te akuta na likofi akuta na ngosuwana ya Didier Mayabou bon soko nabia babi umela balobi umela babi Didier Mayabou umela mais nabia bon soko pona bana changu oyebisa bango nini ndenge ba beta maginde ba nyoko magidon ba vanda siko kimia yo zali oyo ye na yo bana changu bonyoko magi trop ba Didier bagi bana changu tala ndena za ko humilier bino bana njili bolukilanga solution siko yo ndimi charge la solution yango na pesi li kofi na zongisi na kibokolo faut kene na kibonado nenga zati na che na kibokolo place kutu na kibokolo oyi place ya zali atolia ma de souvent ba sangisa na soya et puis place wana et puis juste na zongisi pour éradiquer
Faut pas rééduquer. Oui, faut pas rééduquer. Parce que à 5 ans d'éducation. Donc avant bima. Et puis na 5 ans soka bima 20. Soka rameko bima 20. A kimi, a dû éducation na bien té. Aye bango. Tant azo bima na journaliste. Oya rejoyer. Pour sola na ye. A mon vraiment ba lion. Ba tigre, ba ours. Yo. Andungu. Richa. Chucha. Nga maman na ngai. Babi na ba journaliste bokeba ye ayokanela bino bia olia bino lokola lion. Mais obi ke Didier Mayabou. Obi moko na sentir mamango. Obi aussi soutien mon makasi. Na vitesse que bato babengi yo. Lobana bato babengi yo vérité. Bato bazo benga na miso ya Patrick Mega, ombre jaune. Bato bazo benga na miso ba Cyril Kina, bato bazo benga na miso ba Karaban qui est moko. Grand Petre Mer. On a tout le soir yebi makambo ne bato benga. Est-ce que Ritizalo yebi makambo lobana Karaban yebi makambo. Ritizalo alembi ba téléphone Karaban ka lembi. Ah na ba mo mpe ba ko mo bengo. Loba vérité. Te bakoko benga parce que ba monisa ndenge ezalaki badiki ba yeba eza nini. Ezate ba bengi na faux esprit parce que ngai naza ya Riti Mayabou Ritizalo Karabanki. Ah non. Yom tasi makambu. Richa. Mais obi na comprendre te obundi yo Didier obundi na Didier. Bino ba santu te osambela te. Osambela. Na sambela mais na récupérer combat Didier. Ya Didier. Parce que logo ya sa na misu ya. Otikele to benga ce qu'on a Alphonse Nzongo. Soki bobenga Antoine Nzungwe. Soki pe Maïs Nzungwe. Soki pe nani Nzungwe. Oh. Na wana na zate. Do botoli na combat Didier. Combat Didier na botoli yango na tu yango. Ezao. Yango. Médaille waya le noko late ya kirwa. Yo jaye biango te. Bana ntango mukile biango te. Yango mo na récupérer on na ye nango. Masola Kati. Votre émission de Neb Sarabino, Nabagika, Naomemelabino, Didier Mayabou, et tant que guerrier Oyo Abunebi Tumba Oyo Utarolega, Nandene Sebinokara, Ezaka Masolo ya David na Goliath. Goliath Aeba Pakebele, Aebika ke Victoire Ezana Souka, Donega Didier Mayabou Ayaki. Aelola David, Masolo, John Léopard, Yotika la Ganabilo, ba John Léopard ba ebi makamboyo ba Cyril Kina fumu na Bilele Simoki Mbangu ba bi ba freelance Mangoyi ba Vero Mangoyi ba Kanta Yalala Marika Mamalamu balobi Talaraka Marika et puis namasana ye Laura Masinda Laure Masinda babi boumela Masola Kati na bosani pete la negrita mondelendele toujours en assistance et puis Arranger Smith le mundo y le monde des ayaye et puis Richard Chana Kolimar toujours kanenge zalaka et puis Calvin Chunza babi Calvin Chunza Masola Kati ndeko ya Laura Chunza bandeko ya Bea Nzala, balobi masolo ya association Kisalu, toujours Béatrice Nzaba, donc en direct. Maman na Waterloo. Et puis na bosanité Waterloo mokonza Italie, omoni Didier Mayabou. Nabi Didier Mayabou. Oh, pas joli ngola Cézanne. La nouvelle collection, on a bêti siko. Donc yo beta no comme nouvelle collection. La nouvelle collection kaka. Babi na ngai lo mo babi garçon anaza le roi des chaos. Kombo musuna na bosana les rois des chaos ba nouvelle collection ngana découvrir ngana beka mona Suisse siko l'accent na catalogue wana nandi magasin nouvelle collection wapi oyo beti yango do masolo no lelo yango chapeau kota kité ondima na yo chapeau kota inote chapeau kota kité kuna na mo ezaki na legal nde kota kité de yozaki pro kota sango mais ngo kota tu ngokota boso Didier Mayabou kezo chapeau mbangu so nani nabi obi akomi nani Didier Nzongo Didier Nzungu akomi Didier Nzungu masolo so bengo boye bango bien il faut tout na José Dikreno Bayaka ni 15 Bayaka ami da France ye wana wa somba na mboko yo
siko ozali bangano yango ya nayebi ke siko ozali ozala mboka makambo ya bafer ya masolo obatami babi mutu abatami aleki na maele ndesingane na batamaki ye ta na beti likofi nayebi likofi oyo obeta nikesi bayaka oza soda nayebi yo Claude Viti bana ntango nayebi tango bino olobaka masolo Denis Luc na bosanité mais votre émission ndenge sala kaka. En tout cas, na sepeli ato ndenge o répondre na biso makambutu totika yo o tambola na yo un bon week-end makambutu le kavre na ebite soza mwelo au moins au baksa o lobanini problème nanga eza boye Papa Royce eloko liboso simba boye pesa na simba na ngai o ba charge na longoli médaille na kosimba nyonso médaille yango oyo yakomba Didier o botoli médaille yango na botoli bon tochango mpena na mikro favelas bamona yango emonana boye emonana rangera mona yango ozango papi siko lobamba okampona médaille oyo médaille problème nango eza nini catalogue mpe yango oyo médaille eza nini médaille eza ke oyo ya kotosama ma forme lokola neti ba Mélanie Zalou c'est-à-dire oyo ya kotosa c'est-à-dire donc oyo ya kotosa à respecter aza na éducation ya forme olati mais ozotungisa mutu te partout ozokende ntango omoni mutu aye kolia mwa ntaba na ye aye azwa mwa eloko na ye fo tia mutu à l'aise na kati te pardon yokangami na ntaba olinga ntaba mingi si mais eza culture ya mboka na biso continue naliaka tout aliaka ntaba na ye na yo même alati coupé même alati elamba ne ya 1 euro t-shirt tika ye alia taba na ye na ndenge na ye yo soko obeti nolobela no bilamba c'est normal elamba ya pasi mpo na kosomba yango lobela no elamba lobela no ndenge olime ya koderange bato oyebi bato te yobi mutu tozo déranger omoni likofi oyo wana Didier Nzungu azwi yo siko ozwi na biloko wana ntango ozwi likofi omoni teke eloko eza su te donc omoni ke yango sikoyo donc oyo akorespecte ma forme neti ba Mélanie Zalou mama na Plamedi Ntatu ne me quitte pas basi oyo balate mpe bazolata kaka toujours bavero mangoyi oyo so balobi ma na Paris Adam Paris Vandi bandimi tout le monde est d'accord neti vraiment donc nikesi bayaka ba Cyril Kina na bamboko bamami kingwai ya echele bato oyo biso tozoluka bango wana neti babibi Shikamba na bamboko Freddy Tafa Jeannette Tafa bato oyo biso tozoluka bango wana ntango abeti azorespecte baféroce oyo Angèle ntango abeti azorespecte Johnny San Léopard ntango abeti azorespecte ozotala vraiment yaya kitoko bato abongo nde biso tolingi na mboka oyo na bakisa mpe Vivi Masomba en direct Dadou Kora ni Chabron wana bapeti na ngai nabwaki bango eloko mosusu na yango oloba conseil tozomona bamaître kuto tomona bamaître soka Dieu les bamaître Bigis bamaître Guilon maître Guilon ayo yango toseplaki na feti tozalaki toliaki kitoko tomelaki donc masanga kutu koloba te feti elekaki kitoko dilo donc merci maître mobala azaka bongo respect Pepe Yolo yoyebi bamaître nyonso tomoni ota bamaître vraiment yosolola balourde bamaître japonais omata likolo akiti mazotosa na gardele bango médaille oyo donc bobanga te oyo akotosa makambo balobi awa médaille yango oyo namoni mpona lelo totika ofuma yo moto olobaka no te tolobisi yo tosali tout tolobisa mwana mobali oyo mais normalement ye alobaka te mobali ya bato ya Rit Zalou babi Karabanki nayebi te soki Karabanki yango eya na mbongo na kati obie mais Karabanki oyenda asala transfert donc amemaka azomema azokende otika azodistribue na babanki partout donc yango na yango masola kati
votre Na émission. sanité. Ranger Smith, El Mundo. On a bossani boebiga votre émission. Masola Kati Mitterrand Champagne na bossani yote en direct. Masola Kati toujours. John Léopard na boki oka mabanga mais Babi John Léopard. John Léopard a bien Tchachobo. Na comprendre de John Léopard Tchachobo mais médaille ndo reçoité. Yako Tchachobo mais médaille reçoité. Voilà ce que Tchango nani Didien Zongo. John Léopard. Richa, chucha. Makambo blague saka tabana kite. La réalité makambo. Omoni Didé Mayambu. Mama forme ba kosa batute. Tala Didé Mayambu. Ne faites pas ça chez vous. Blague te à tomboki à côté si ba collection yo diamant moto. Na boy ko loba mingi na zo loba mingi. Tabana kite. Ya. Nga lo baki wa ko beta kotsa sommi na ko ndima. Donc ndimi quand même étant que Léopard yo déjà presque 8 mois yango na poto kalaté 1 an ezokoma nani ko quitter mais ndenge monima Didé Mayambu et puis na bitumbo le gaki samedi yo étant que Léopard oyo gaki onde ndobana sakite yo yebi na pesi mama na biso mundela mbote sika azali Ranger, muta film Jésus Christ ne bazo bakene kuluzu. Talaka degré na yo. Mbote siko za yo bimakela ba champion. Cyril Kina fuma bilele on a benga mikolo ntsabi na lingala fungola. Simon Kimbangu en forme. La clé. Blague était tout le monde suiviste. Na bossa idéologie bi venanga kanta idéologie yaya makambo yo betio yo na mona ngo papa ombre Jean-Patrick Meka. Makambo yo sali na mona ngo pa kazonga no papa yoji makambo yo sali na sepeli vraiment pour nga soko kotso sombo beti na betelo maboko nga za vrai artiste s'appelle na ya poto na mama bilamba aventure te na ya mata Air France mama bilamba na sepeli makambo yo o expliquer makambo yo papa Rose na ebisio makambo yo venanga James Mubiala na Léopard yo yebi masolo Masola Kati, Ranger Smith. Tala makambo yo. Ombo jaune. Cyril Kina. Venanga Kanta, makela ba champion. Nabi, obi ke forme peut to. Na comprendre ndenge na tunyote makambo ndengo beti. Olingo sala so démonstration chapeau Kati. Ezani o mesala na osomba mais pourquoi lobela ngoti? Normalement biloko elingaka e mo agressivité ozo taquer batou. Yo lingi neti obetaka comme en même temps sango. Au moins teke mobulu. Papa, c'est un peu mal à l'aise. Il faut pas à la l'aise. Oui, ça délire dans la il faut pas à la l'aise. Oui, il y a des formes maintenant à Roman, il y a des Johanna à Beta. Tabana Sagité. Il y a à l'aise. Yo, on y va à l'aise. Non, on a à l'aise au PCL local. À l'aise, votre émission, check. J'en ai bien. Tabana Sagité.